Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Est-ce que likambo yo eza vrai ou mensonge? Est-ce que likambo yo eza vrai ou mensonge? Soki eza mensonge bo éclaircir bato balinga kabino, mais soki eza vérité botika pe bosenga nzambe pardon. Polifelo ezali après liwa boko nyokwama, polifelo ezali kolingo kende kunate. Polifelo ezali après liwa boko nyokwama, polifelo ezali kolingo kende kuna. Est-ce que likambo yo eza vrai ou mensonge? Est-ce que likambo yo eza vrai ou mensonge? Soki eza mensonge bo éclaircir bato balinga kabino, mais soki eza vérité botika bosenga nzambe pardon. Polifelo ezali après liwa boko nyokwama, polifelo ezali kolingo kende kunate. Polifelo ezali après liwa boko nyokwama, polifelo ezali kolingo kende kunate. Bien-aimé dans le Seigneur, libota nanzambe bato yesu akufela bande ko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense, tant que yakaboy avec force, avec puissance, bien-aimé, pona komi la kisate, mais pona ko kango la bana nanzambe, ezana bana nzambe belé, bazana kati ya makamama be, bazana kati ya poto, bazana kati ya salité, bana vimoko ya désordre, Satan si envahir bango, pona komemba bango na lifelo, pona kolongola bango na présence ya nzambe, ya ngonde bisoto yaka, bien-aimé, totalaka makambo no soso lekala ba réseaux sociaux po ete to akobimisa bandeko ya biso oyo bakangami na maboko ya satana, bato yesu akufela po ete babikisa milimo na bango. Bien-aimé, soki nano kufite c'est que ezana no trop tard te po yamba yesu na bomoi na yo po tika vie ya masumu. Soki kako kufi ekomi trop tard. Nzambe, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Bien-aimé, le kolosa vivant, le koye ba Yesu. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu as vidéo, mo que pesi passe, pesi mawa. Yango to lobby. Est-ce que ça vrai ou est-ce mensonge? Pambate makambu bele pe komo leka, batu musubaka ko kosilandi batu makambu, pona ko salir réputation ya batu. Alors, biso, tant to yaka boto yaka pona vérité. Maintenant, itali vidéo moko, bien-aimé, ya bandeko na biso, ya ba comédienne, lokola déjà, na kati ya ba comédien go, makambu ba lesbienne, ba pede reniaka mingi. Yango donc, dans moni vidéo oyo, nganeka ko tuna ba sœur na biso. Est-ce que li kambo yo, eza vrai? Ou est-ce un mensonge? Ce qui est vrai, vraiment, bandeko na ngai botika, bosenga nzambe pardon, bo se repentir. Pour ceux qui bo kufi tande bebele bozo kufa. Ceux qui bo kufi, oya ko kufa keli felo mbala moko. Yango lo closa no vivant, ndeko senga nzambe pardon. Pour mayenga na rapambate. Tant e bimi boye, seke likambo izali. Bien aimé na tuni maman Françoise. Muto azolo bon nani. Maman Françoise alobi nangabi te papa ye pas zalaka comédien donc bazalaka ensemble. Ah nabia bon ye pas zalaka comédien pour ngape ba comédien kalande na bande ko landa, mais ce qu'on a comment penda hors sujet. Voilà, donc yango na eko senga ba sœur na ende ko senga na ba sœur na bato basalaka ba même makambu bande ko botika ndiko so landanga soko salaka makambu yo bien-aimé fotika polifelo ezali bien-aimé tout à nos vidéos yango to yo kana nos vidéos yango après to zonga au nom de Jésus-Christ. Directement lutte contre les lesbiennes, contre homosexuels et télémine dans le monde du théâtre. Donc ça dit que belle vie na vie bazalaka mwasi na mobali, mwasi ezalaki belle vie. Vie azalaka mobali. Tango bakutani na bolingo na bango. Tango basangajane na bolingo na bango. Ndesolo belle vie comme na ezalaki Belinda. Na bolingo tango edi koleka makasi mobali a fait décision alobi na ozwa kombo na yo na okole ya mona kombo na nga ya mo ba do jouer na mo. Bona tango jouer et pas na ye moko mobali na ye na groupe ya mobali na ye. Wana belle vie aso jouer na groupe ya mobali na ye via. Tango sikoyo
mobali alobi ke non ngala opesa yo kombo na nga po banda ko jouer na azwi kaka beli ndawana ati yango azwi kaka akupe nda ati belle azwi ko vi na ye alongoli y na awana kuna azwi kaka vi akole na belle akole na belle esali belle vie alongoli nda belinda akati yango na katikati parce que via ayebi ba ko couper ba kombo na couple na bango oyo basalaka ya Belinda na via oyo basangisaka amour na bango bolingo na bango lokola kaka makasi nde bamibengamaka belle vie donc Belinda ya via so bozo comprendre babenganaki Belinda ya via merci na dit que au finga mais tobikisa batu fo babika il faut qu'on pesa mutu nyonso opportunité exacte que bobenda ka batu baya na misala na bino pour la nini parce que azana posaka ya visibilité exactement comme ça batu ba lesibien na makasi pour bana batu bana ba place ba retourner te tolongo likambo ya via na belle vie ça mwasi ya via voilà j'espère que vous comprenez lelo lisusu mbutu nini oyezoleka Aïda moko Aïda azalaki ndetolobaka belle vie akomi mobali na minitio parce que na kala yende mutazaki na rôle ya mwasi parce que na minitio na monde qui les bien belle vie akomi kosela rôle ya kimobali sur la monde qui mobali oyo belle vie azosalela akoma kobima na Aïda akoma komana Aïda akomaki mwasi ya belle vie akomaki kosala rôle ya kimobali Aïda wana kalpira na 2019 oui na 2019 Aïda belle vie aya akanga Aïda na mobali na ndako makambo na lobala bino bo sala ngo ba recherche sima boyoka belle vie aya na ndako Aïda parce que Aïda mwasi na ye aya na ndako Aïda kokuta Aïda na mobali asilika après kokende ya mobali belle vie atikala abeta Aïda kobeta zobeta Aïda moto ayaka bato bayaka kokuta seni wana ezalaka mobikisi na nani muna wa muswasa na Turquie avec nani ya mimi je crois son abosani kombote entre ya mimi bayaka 3 personnes kade bazabaninga bayaka ka d'habitude que non baya epa ya Aïda bayiko kuta belle vie azobeta Aïda nani nazuwa ya bolingo ya bolingo na bango bazalaka mwasi na mobali mais ayeko kuta ye na mobali c'est-à-dire que belle vie akoma kosalela Aïda zuwa par rapport à ça mwasi na ye face à la zuwa so eloko yongana do vanda lelo ono sola na bino pembe otozolite ezali ke botika kilezi bien na monde ya théâtre belle vie bongola motema Est-ce que likambo yo eza vrai ou mensonge? Est-ce que likambo yo eza vrai ou mensonge? Soki eza mensonge bo éclaircir bato balinga kabino mais soki eza vérité botika bosenga nzambe pardon polifelo ezali après liwa bokonyo kwama polifelo ezali mokolingo kende kuna te yango tuyembi soki eza lokuta sœur nanga via, sœur nanga belle vie, sœur nanga Aïda. Une petite vidéo pour nous éclaircir bateau balinga rabino. Pambate bateau nyo so balanda rabino eza balanda nzambete.
bana nzambe bako comprendre nzambe ko bundela bango mais bato bazana nzambe te ba paye bazana no musika na nzambe to ba yoki boy ba cataloguer bino pe ndengwana ale sili donc ba tongo pe à cœur alors ce que ça le kuta bolka bo démentir ata biso to mona ba vidéo on peut to ko kabola yango mais ce que ça vrai bande kuna ngai pour se repentir boka sonité bien aimé bangali felo bien aimé le coup de ça donne envie pour ce que koufi est commis trop tard bien aimé na monito bondela yambo de to passo la ma commis au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci. Merci nous telemisa biso papa na bit moko kaka bala na oba biki sama ebele bakangi na maboko ya satana sa kangi ebele papa atindi ba politique wana baza wana pona kozwa ba étoile ba to pona ba pouvoir na bango pona ko mela makila pona ba pouvoir na bango pona ko boma ba innocent pona ba pouvoir na bango na musique ya mokili même ko boma ba innocent ko mela ba makila na bango ko longola basi ba zembi pona ba succès na bango ba faux pasteur na kata na église na bango bâtiment même ko bima na basi abad ko bima na bana bad ko détruire bato abad ba koma ko bima même na mibal pona ko zwa kaka ba étoile ko détruire ba vie abad pona ba pouvoir na bango bato ba ya ebele ba s'enrichir papa nzoka mokili ko leka mbongo ko leka nyoso ko leka mais liloba nzambe ko leka te mingi ba ko zika na moto lilongo na satana papa yango zo tinda biso pona bano ya yo bato yesu akufela soki bazana makambo yo pour le moment ba bima na kati wana po ete ba changer pe vie na bango papa na tiki message na maboko na yo kango la bano ya yo papa tiki te message nzam et ça misala na ona bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé aux âmes adressées à bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de reva uniquement pour na bateau yesu akufela bele mesoke yesu akufela yote o finga biso innocemment o ko finga biso librement bele mesoke yesu akufela yote o ko m'appelle lesbienne o ko m'appelle PD pe na suku ke lifelo ya ngonde kuna ngai tant tozo ya boy eza pona ko milakisa te eza po bikisa molimo na yo bien aimé le Seigneur bien aimé ozana bala ba yesu ozana adresse ya bien awa bien aimé oza ndeko ba Paul ya ba Marie de Magdala bien aimé le Seigneur oza voisin bien aimé le Seigneur ya ba Esther ya ba Timothée quelle grâce ya ba Paul ya ba Abraham ba ebio alléluia ba musi basala kitana ba hotela sko biso bien pe bosale fort bolonga après to kokutana le temps le fils akoya to matimba la moko bien aimé toke na fête des noces. Quelle grâce kozanga te mokolo yango. Bien aimé dans le Seigneur, simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour ta fungola yo. Olongwana mabe pour te biksa molimo na yo. Ndenge mso to longwana mabe. Alléluia. Bien aimé, to kuma rempli du Saint-Esprit. Quelle grâce. Bien aimé, pourquoi pas toi? Pour nous kangam na bloka mokili. Pour nous kangam na ba choko. Pour nous kangam na ba meshi lokola mami wata. Pour nous kangam na ba rouge à lèvres lokola bien aimé. Biloko prostituée. Pour nous kangam na ba vie mabe bien aimé. Soko kufina yango okelifelo ba déguiser bino bokuma ba sirène ba tati wata na ba mami wata nde ba komisa bino bongo nzamba kela yo ndengo zawana te zonga na ndenge nzamba kela kiyo po nzamba mona kayo nzamba mona kota kansaka mutu mususu to ba pesaka ba ange boke no kotikele libala boke no kotikele bénédiction boke no tikele musala bayaka ba monio te bazongi nango bien aimé bayaka ba monio te yango so monaka ka eso umela faute na yo moko. Bien aimé le Seigneur, vous en adressez à bien. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà bien aimé le Seigneur, nous te le bénissons, nous te yébouy, et ça qu'on a sauvé bat. Bon, t'as nos vidéos après tout zong, t'as la nan, na kombo na Jésus-Christ. Bien aimé, mawa, batu belé bako kende lifil. Batu belé bako kende lifil. Pourquoi ba vidéo ya boy? Pourquoi makambu ya boy? Tano photo oyo, bien aimé, tano photo oyo. Bien aimé, batu belé bako kende lifil, bien aimé. Batu belé bako kende lifil.
Pourquoi diable azo détruire bino boy? Pourquoi diable a côté bino misala na ya mabe? Belebelo konzamba lingakate makasi ezali bien aimé homosexualité. Oh, qui lesbinage bien aimé. Et le konzamba lingakate basi ba komi na basi, mibali ba komi na bibali. Bien aimé contre nature. Bien aimé yango ko memo na lifelo. Pona ko yeba ke misala mabeza na famille na bino, o mona ka ba lesbienne baza. Ba pédé baza yeba que Satan a sa côté na kati ya famille na bino azo détruire pour Satan a bonga maka mwasi a bonga maka mobali bien aimé le Seigneur au moins moi suma kitoko peut-être Satan wana a lati nzota mwasi mais ba sirène ba bonga maka pe basi ba yaka a bonga pe mobali bimi pe na ye sirène des eaux. Alors ya mutu boya mokili soko komi na kati ya makambo ya ba pédé ba lesbienne c'est que molimo sirène c'est koti kati na yo Satan azo œuvrer na kati na yo yango bulunga na kati ya makambo. Bien aimé tokotanga verset moko au nom de Jésus-Christ. Bien aimé nazali na Romains chapitre 1 verset 26 à 28. Bien aimé je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour to yokanga malamu. Bien aimé sosa na kati ya makambo yo bima ndeko nango kende lifelo. Bien aimé je vais essuyer mes lunettes pour natanga malamu. Nokito koloba bien aimé oh so nazana lifelo papa mokola jishima. Oh so nazana lifelo pour tes frères j'ai version na yango bien te yango na lifelo. Bien aimé je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Romains, chapitre 1, verset 26 à 27 à 28. Et j'ai lu au nom de notre leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce. Bien aimé, le Dieu fait homme, alléluia. Bien aimé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Alléluia. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Aïe, 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 aïe. Verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Bien-aimé, yoka verset oyo. Ozana soucia ko yeba nzambe te. Tala sikoyo. Bien-aimé mosika na Yesu kufa. Yesu tangsaki makila na epo na biso. Ne krusa lobaki tout est accompli. Oya ndimeli kaka Yesu akomi pe disciple mbala moko. C'est ça Matthieu za lango te tanga bote. Soka ndimeli l'œuvre de la croix, okomi mbala moko disciple à Jésus-Christ. Okomi ko tambola na Jésus-Christ. Sambela ka von lala, sambela ka soko lamuki, sambela ka von lia, obima ke zongo sambela po mingi babima ki bazongite. Et ça ko senga merci. Avant ça le loko au sengiye. Avant au salama projet au tiki na maboko na ye. Ça veut dire que yem ta komo commander vie na yo. Bien aimé bano mona so bano solo la yo, na bandoto, na ba vision, na makambo belé. O ki ba solo la mbamo comprendre. Oui ça message pour na ngai. Bien aimé atotangi livre mo osoma et loko na tangi ondikenza ba solo nga. Akope so don mo boy, vie ne peut changer. Makambo no se fungwami. Bien aimé pamba to so tambola na Yesu. Kolanda ba faux serviteurs te ils sont là pour na kozwa mbongo. Batinda bangote. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamatinda simplement ba messager pour te balane ba longa na mabe ba karmana Yesu. Yemoko ko baptiser du feu et de l'Esprit Saint. C'est quoi le feu? C'est le brisement après Saint-Esprit au latimoli musantu et toi son baptême doté. Jean-Baptiste avait dit moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. C'est ça la parole révélée. Jésus-Christ babi, il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin où? Le chemin pour aller au ciel. Le chemin, la vie, quelle vie? La vie éternelle. Le chemin, la vie et la vérité. Quelle vérité? La vérité de la parole, c'est Jésus. C'est lui-même la parole. Oazana Yesu azana parole. Oazana Yesu akosa sou makambo na loi Moïse de badima makambo lukuta. Bien-aimé, mbala moko vie ne changer. Otiki makambo ki pédé, otiki makambo ba drogue, otiki makambo ba diamba, otiki makambo bien-aimé ya ki lesbienne, otiki ki moyibi, otiki ko tonga baninga, otiki ko yiba baninga, otiki ko boma baninga, otiki makambo nyoso mabe osalaka.
Bien-aimé, avec l'aide du Saint-Esprit kotika, puis au biksi molimo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé to banga nzambe. Ozo tambola na mabe, azo banga nzambe te. Le banzambe lobi boye bien-aimé. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oza na crainte de Dieu, yewana za na sagesse. Bien-aimé banga nzambe. Mokilo eza mabe. Mokilo eza dirigé par le diable. Yango nzamba lobi. C'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Mais c'est le diable. Babuaka yawa. Bakuya na maya. Yango ba sirene des eaux. Bakuya na zamba. Yango milimo zamba. Bakuya na mokili. Yango ba demo baka na mokili. Baza partout. Baza pe likolo. Beme likolo pa nzabete. Baza na likolo. Biso nzamba za. Le Dieu très haut. Bien aimé. Alors, tant bakinaka ba voyage na bango pa bakinaka na ba monde na bango kabbalistique. Ba monde na bango pa bakinaka ba réunion na bango na ba ténèbres kuna. Bien aimé. Pona ko lukande ni ko sala ko détruire. Bien aimé bateau ba na étoile. Bateau ba na loko nzambe. Bien aimé sosa mosika nzambe ba ko yibo étoile. Alors ko momela ba diamba, okomi ndumba, okomi na via mabe, pe okufi bongo ke lifelo. Bien aimé yango nzambe azo tinda biso. To beta son de la trompette. Po te bano yaye. Bateau yeso akufela. Ba makata bateau mabe. Belle vie. Makambo toyoki. Via. Makambo toyoki. Aïda. Makambo toyoki. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mensonge? Si c'est un mensonge, pour éclaircir bateau balinga kabino. Mais ce que c'est vérité, botika, bokamana nzambe. Bokamana nzambe, bo se repentir. Nzamba biksa molimo na bino. Nzamba pambo na mutu solandaki vidéo oyo. Mais totalement nzembo oyo, bien aimé tomaki moto na sima. Boka Sœur Solange, nenga pesa pena ba mama conseil. Tio kango na bien aimé nzembo bimba nzembo ngo zango na YouTube. Titre nango moto ya sima. Omika frère Jeff Ifonge, fit Sœur Solange Diata, moto ya sima. Tio kango no moki après to zonga au nom de Jésus-Christ. Après to kubondela. Yesu bikisa banana yo fitié. Basere bakoma kobima bango na bango. Basere bakoma kobima na bango. Il c'est la fin du monde. Ma belle qui est belle mokili tokomi kobanga. Yesu bikisa banana yo pardon papa.
Nzambe na tiki bano na maboko na yo, batela bango papa, zinga bango na makila ma Yesu Kristu, petola bango Nzambe, nyonso mabe kite na bu ekite bango papa, eska diable akanga ki bango, eska bloka ki vie, eska bloka ki libala, eska bloka ki bozui, eska bloka ki santé, eska bloka ki mabota, eska bloka ki musala, eska no so diable a bloka ki, e funga mabet na au nom de Jésus-Christ, pamba te zali azarte, o timo anona alandanga Nzambe, batela ye, papa loboko no esimba, epetumbola ye, Ezala kitoko papa apambwama banguna na ye bazala ba marche pied na ye papa bénis tes enfants Seigneur, mon frère soit béni, ma sœur soit bénie au nom de Jésus-Christ, amen. Quelle grâce. Ba congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali congolais ya solo et seigneli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Soko di congolais ya solo okokiko zanga mokolo moko te esengeli otala bobele Congo dialogue oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais ya solo yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otalaka peka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata nazali congolais so ata ba mendele ki bakokiko tala congodialogue.com